Mbote bandeko balandi ya tokomi wapi esengo mingi ya komona ngai kati na bino boyebi mingi so omoni ngai se kende koleza na ma problème moi banungu boyoka kine ba Facebook ba lettre omona kende koleza za suspendi oui c'est vrai de koleza za suspendi malgré to koti recours aza suspendi ndenge ni na makambo boyebi wana ya to rappeler ba konzi ngwa INPC to reprocha ki bandeko oyo ba ko kangandeko liéger pour na dossier yango ikasange to reprocha ba pour na nini ole batinda mandat ya comparution ole batinda les convocation ba eka mo ko kamata na biba kene mo na parquet ndana ke da prison makala bino bandeko INPC et pas yo bandeko les affiliés en tant que professionnel en médias ceux qui boba azaki sanctionné pourquoi ko publier lettre na Facebook adresse à bureau na boyebi boya ko sikila ke ba convocation akenda rapé na INPC mais pour na nini tembo zui ba décision se sepana ndeko liéger bo bossani ke ndeko les za na bureau bo bossani adresse ndeko liéger bo bossani ke azaka pe membre na INPC mba mo na Facebook pan bo bossani adresse na pour boya ko sikila so document wana il faut to benga na téléphone président Chilunde alors président Chilunde lobi nini ndé document eye na bureau na biso ke ndeko les za suspendi pour na nini ba politique ya ndengo wana na place oyo bandeko ba jeunesse baki ko sangana eza malamu te yango mo dezo déplorer ba biloko wana to komela ki procureur général de la République to komela ministre na biso Mendo Malanga to komela bandeko ya CESAC to komela bandeko ya INPC na preuve ya vidéo bandeko nyonso balingaka ba kwa kibokonzi na mboko Kongo ifo aye barango soko ozali na ndako na yo zo commerçant vie privée na Italie na bana na yo mais aussi l'autre comme mokonzi aussi fonctionnement na mboka oyo comme député national comme ministre comme gouverneur comme président de la République vie privée na isa sous-souté pour gérer biloko ya l'état député national mbongo zo futamani za mbongo nani mbongo na yo ya compagnie na yo isa mbongo na biso te photo il faut landela yo mbongo zo zo tsaya ngo wapi to photo pour makambo nini aso sala makambo o biso to tsela place wana vie privée na yo zate so comme ba place là c'est le moment bino ba dozo comme ba député ba candidat président de la République ba gouverneur bongo sera déjà ba simana bino bandeko Congo la mugi ndenge nini Congo la mugi ba congolais nyos bazo cela arrivé à mwana mboka mobai moto Jean-Pierre Bemba Gombo mwana mboka obino nyos boyebi bandeko nyosu ya MLC bazo bongama koyamba président national na bongo asalaki mbula ebele libande ya mboka oyo azaki na CPI retourner bande parce que mbongisa bolanda ye moko ndeko leze sur terrain ndenga kitaki na siège bolanda image à l'appui Kongo la mugi nene na katanga kuna bazo préparer susu arrivé à mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe candidat président de la République ya mboka au Congo azokita na Lubumbashi akokita mokoloni ni vendredi oyo donc vendredi oyo eza opesi mbwa boy na Lubumbashi lobby na Kinshasa opesi mbwa boy na Kinshasa retour ya Jean-Pierre Bemba na mboka na ye mais bolanda nanu ndeko leze ndenga kitaki na fédération ya MLC na enseignement na ndeko nanga zozo bolanda vana bokebi nyoso qu'est-ce qui s'est passé est-ce que ndeko leze azato azate inelekaki est-ce que Bemba ya lebito ko yate bolanda ndeko ya Bembe Vive!
Toza na siège provincial ya MLC, toye kosale la bino constat ya ambiance ezali korigné. À quelques heures, il y a retour à Jean-Pierre Bemba Gombo. C'est qui est vrai que un tox est moins belé parce que na opinion, ils en a battu balancer information comme quoi koya lisusu lobité. On ne sait pas pourquoi on crée la diversion. Yango toye kozwa ambiance ya libanda awa avant que tokota na kati bongo boko kako yeba nini koleka na siège ya MLC mbotendeko elezer tokuti bino awa eloko nini memi bino awa. Alors eloko memi biso awa ya liboso ezali nanu esengo mingi tozo kotonda nzambe oyo asali biso grâce oyo esali ke tosangana lelo ya mwana mboka na biso Jean-Pierre Bemba Nkombo oyo bakangaki pendant 10 ans na makambo lokuta na makambo badongolo miso na mbongo ya mboka ole bafuta ba travailleurs bafuta ba fonctionnaires bafuta bato bazonyo koma basoke no kopesa yango na CPI pona kokanga mwana mboka fils du pays lelo nzamba yoki mawa batikiye yango tozana sengo tosangana parce que lobby mercredi le 1er août azokita na mabele ya mboka na ye prophète politique oyo tolobaka mwana ya mboka somi ya ekolo yango tozana ebele tozana esengo ya kosepela tozobenga bana nyonso ya République démocratique du Congo en particulier bana masina ntangu moamba funa biso tu lobby mercredi tokutana partout vers Kinshasa tokutana aéroport ya Njila à partir à 9h to yamba mokonzi na biso Jean-Pierre Bemba Gombo azali candidat président na biso oyo toko voter massivement balinga te bakokende voisin sabo voisin yebela olinga te okokende donc c'est ça ma casse ne les so bien manifestant on a même bilamba mais merci mbotende ko yope olobini mbotende ko les en tout cas na tonane sengo mingi Jean-Pierre Bemba aza mutu o na ko bosana na vina ngate parce que libéré biso na boyebi bitumba le kaki entre lisala businga 9 mois na front. Ok, to souffrir mingi na bana businga. Ba ressortissant surtout no ubangi, sidi ubangi. Boya, ngai moko na websa bino nga président na bino. Ya sepa mji. Na obenga bino boya lobby to kutana 9h to ko ya Jean-Pierre Bemba mwana mboka. Nzeta mbila original, ba okata ekola. Ye moko ye wana. Merci génération Jean-Pierre Bemba. Yope olobini. Nazo senga na bana nyoso ya komina Kinshasa président bino yeyo. Endekoleze tozakane kuna seto boko na kata mutolu na biso mabele bamba mutolu biso sonde biso nde bakolo mabele bango mutolu biso mabele mutolu na bangwana bakuna wapi na mabele seke lobby 6 biso nyonso na kato croisement presque ça vous les gars tolongwa to ya Jean-Pierre Bemba 24 commune na Kinshasa bola muka bana changu na bida bokanga mais biso to 5 pa bino boko ba mangu bo mete pa place na bino biso so photo 5 botika so ta mo espace to kota so boti biso tosuka na limité et simba te bafunga nzela to sanini to leka igwazoya. Merci eza ambiance wana tozali komona awa windeko yo zani loko obakisa. Oui loko obakisa ali parce que na un sentiment makasi ya komona Jean-Pierre Bemba de retour na mboka na ye bakoko na ye. Sikoyo bozo sepela kaka retour ya Jean-Pierre Bemba. Nini bozali kozela et pas Jean-Pierre Bemba. Tozana ngonga oyo. D'un côté Joseph Kabila na batunaye basali bloc. Basali loko babengi Front commun pour le Congo. Bazakuna kuna toyoki makambo ya ba 4 candidatures basengaki. Tango basengi bo proposer ba kombo bango balobi kaka yo. De l'autre côté zana opposition. Opposition wana actuellement une opposition qui n'est pas unie. Ils ont un peu divisé. Alors eloko ezo senga ezaya ke tozala na deuxième bloc. Bino nini bokozela et pas Jean-Pierre Bemba.
bon et pas Jean Pierre Bemba tozela parce que azali candidat o eza élu au peuple alingi. Alors na mpanzi wana kuna lokola bango bazo simba te batika Jean Pierre Bemba asala musala na ye pour na développement ya lobby ya mboka Congo. Po tolingi ke no na Congo to souffrir ko makamutu eza mabe na Congo. Otanga te ndenge moko. Alors to moi ke na ano basali makamalonge zate. To pesa mutu okumba biso to se retrouver to bokola ba parents na biso. To bokola parents na biso. Opposition IDPS, MLC, INC, bango nyonso tuna ensemble. Bazala ini bayokana babimisa candidat moko pona kolonga po bango kuna candidat azate bango kuna badongolo misu MLC viva MLC viva MLC viva 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 Jean Pierre Bemba président sa voisin sabo voisin yebela olinga te okokende Voilà, eza ambiance wana bande konanga ezali toyaki kosala constat wana il faut toyebisa bino que ambiance ezali kosalema awa na kati ya siège ya MLC tomeka kokota tozwela bino mo ambiance na kati avant que tozonga na bureau. Merci. Voilà, bande konanga, eza ambiance wana, ezali tolingi totuna mwa muke, tozwa mwa officiel après avoir kozwa population. Mbote papa. Mbote. Yoza nani? Sito Mondombe na président fédéral ya Lukunga. Merci beaucoup. Président fédéral ya Lukunga ya MLC, tokuti bandeko. Bamsou bazana se awa, bamsou balibanda. Est-ce que c'est confirmé pendant que dans l'opinion il y a une information comme quoi arrivé à Bemba lobby na Kisasa est reporté. Eza ya solo to ezalo. Eza Lokuta, je peux vous confirmer que lobby na 9h Jean-Pierre Bemba est sénateur, président national à MLC a kokita na mabele ba kokonae. OK. Bandeko batondi awa tokoki koyeba pona nini bandeko po azo ya lobby lelo batondi bazo kozela nini lelo batondi baza kozela to pesa yango moi bilembo moi elamba po ba s'identifier na yango eloko baye kozela a to pesa ba moi apolo toza ko pesa malembe au fur et à mesure que ba commande to pasaki impression ezako ya toza ko libérer ba malembe lelo peuple congolais en face d'un côté Bazana Front commun pour le Congo, il y a Joseph Kabila na Batunaye. De l'autre côté, Jean-Pierre Bemba Zoya Lobby, Moïse Katumbi Zoya vendredi par Loano. Est-ce que Tokoti peut espérer na unité à opposition pour na cause là quand même na deux blocs? Unité à opposition ezali loko oyo mwana mboka sénateur Jean-Pierre Bemba abanda ko senga yango banda 2006. Après l'élection, apronaki unité ya opposition. En 2011, a réitéré message. Et pas plus tard que semaine Oyokaka, dans interview à Salaki, dans point de presse à Salaki, à Zongsaïsou Malobawana, et il est allé même loin, Yarolobake, même ceux qui candidats au opposition au Poneza était, il est prêt à soutenir. Donc pour Nabiso dans MLC, et nous travaillons dans ce sens, nous sommes prêts à aller dans ce sens. Merci. Message Moussousou Nino Kopesa na ba Congolais bakola. Message ezaka moko lobby na tongo na 9h mwana mboka Jean-Pierre Bemba azako kita mabela bakoko na ye. Alors ya toza ko senga na ba Congolais nyonso et particulièrement ba Kinois bakende ko yamba ye na kimia. Ezala na signe ya kimia vraiment tozala na balabala esika koleka baye bako koma na aéroport bazali bakozala ba misusu bazela na nzela na itinéraire OIC Pesami Tokozwa boulevard Lumumba, Tozui Sendwe, Tozui 24, Tozui boulevard du 30 juin, Tokei, Tiko Komissaire Nandako, donc, et ça, Manaki, Miana Bobo Tonyos. Comme Tozui va citer, Tozwa quand même, maman, Oyo. Mbote, maman. Mbote, papa. Maman Yozanania. Biso toza une association, il y a ma fille, mère et veuve,
toyeko soutenir candidat na biso Jean-Pierre Bemba. Nini bokozela et pas Jean-Pierre Bemba. Papa biso toyebi bolingo Jean-Pierre Bemba pona Congo. Eza so eloko koloba te papa. Toyebi ke yende penda aza lokola Messi o nzamba tindeli biso sikoyo na deuxième fois. Pona koye ko yanola na ba pasi na ba souffrance na ce Congo ezomona. Yango to tche espoir na biso jeunesse ba fille mère, ba fille veuve pona Congo na biso e lobby eza malamu to vivre en paix. Merci beaucoup. Merci papa. Voilà, mais ba jeune tozwi bango libanda yo za jeune ya likolo. Hein? Yo za jeune ya likolo. Non, toza toujours ba jeune il y a MLC, biso to na kati ya structure ya parlement de la jeunesse. Toza ko s'organiser ndenge bozo constater pona ko luka ndenge nini lobby to yamba mo kontina biso na ndenge ya malamu. En ce qui concerne l'unité de l'opposition, tokoki ko espérer ou bien bako kende kaka Moïse Katumbi akena ndenge na ye, Félix akena ndenge na ye, Jean-Pierre Bemba akena ndenge na ye face ya majorité. Oyo ezana mutu moko akopesaka ordre. Bon, je pense que wana président Nabiso Lobaki a très bien un discours na que approna toujours pour que opposition ezala na unité et yemoko tango akoya akosala en sorte que ba meka okutana na ba chevronnier wana mususu ya opposition pour na ba militer toujours na unité ya opposition. Merci Bandeko Balandi to suki sinanu awa pona ngonga oyo ezaki descente na biso na siège à MLC Kotali Sabino. Quelle est l'ambiance qui règne? Lobby première démonstration de force. Il y a retour à Jean-Pierre Bemba Gombo na Kinshasa. Vendredi deuxième démonstration de force de l'opposition wana na Katanga na Luano pona retour à Moïse Katumbi Chapwe. Espérons que bango nyonso bakotika bango bazonga librement et que va se présenter librement et zandengo wana bande konanga parce que ezalaki tantôt Bemba Koya te komi lokola kota tone ezama solo wana bande konanga to yaki ko salela bino moins ambiance kala mingi te site to ko pesa bino ya RDC Monde pona kokota bozaki kotuna mituna RDC Monde zandenge nini RDC Monde zanini boji kokota na site wana bokoyeba RDC Monde zanini secret nango banani bazaba membre mbongo ezaya nini. Félicitations à ba onyo surtout va travailler pour na yango ezaka musala toko sala ndenge nini. C'est notre pays. Merci Tomonani. OK bandeko bomoni bien ba image et lobby oko ndeko liaise ba TMLC balingaka ete bino botali ba image wana eza eza non fresh ne de sera bilo c'est ma liste de couleurs c'est to kitaki wana na mabele ya MLC bomoni toujours ndeko liaise to refaire vous venez ba image ya Lubumbashi ndenge ndeko Moïse Katumbi Chapa ko kita sur le terrain na c'est ma liste de couleurs ne de sera bino kaka mais to so fanda to zo ka kuna ndeko na biso Joseph Kabila ayebisi ba composante nyonso tout ya FCC ya majorité présidentielle ba pesa ye 4 non pour na ba dauphin mais ba comment les oiseaux pesa ba pesa ba comment na Emo Joseph Kabila Kabang batu ya yebisi ba pesa ba comment ba dauphin 4 non ba tu wana ba comment bazo pesa ba comment ka Emo Joseph Kabila Kabang ya de ce que mituna bozo pesa ba comment na Emo sur base de quoi ya quelle constitution ya makanisi na bino kaka to eloko muso ezo se préparer na se wana tozo ebate ya le bino bino pesa ngai 4 non ya mutu o ya ba dauphin na place na ngai mais boni bino pesa ba kombo na Emo Joseph Kabila Kabang oh constitution le binini na président wa c'est des mandats bandeko to comme appelle na place ba congolais kolia ya passe kotambula passe kobima passe na oyo susu oyo ke makomi biso moko to sanganaki poto komeloko oyo to sali et comme si ya passe papa to suka wapi na mboko Congo to kosuka wapi na mboko Congo to kosuka sa boyete to kosuka na communiquer moko ya vie de recherche communiquer famille Longanga Yemba bazoluka mwana leki na bango na kombo ya Longanga Anne Marie famille Longanga Yemba bazwami na Congo Kinshasa misu bazali bande ya mboka bazoluka ndeko na bango na kombo ya Kitoto Longanga Anne Marie oyo abungaki depuis le 13 7e mois 2018 oyo azomwana te
basengi na bandeko nyonso bakomona ndeko wana kombo na ye Kitoto Longanga Anne-Marie azara mpe na problème mutu asala ba crise ya épilepsie otebenga malade ndeke basengi na bandeko nyonso bakomona ndeko wana aza mwasi ndeko obozomona na photo wana ndeko Kitoto Longanga Anne-Marie bandeko nyonso bakomona ndeko wana babengi na numéro oyo 09 98 16 22 57 topé na 09 91 066 99 6 na bandeli susu bandeko nyonso bakomona ndeko ya mwasi abel azana pe la problème mutu akisala ba crise to benga malade ndeke épilepsie azali bomate azape fazer te ndeko nyonso oya komona ubia kozana information ya ndeko na banga mwasi babombeli mo eloko o biso lobana na Kishasa mo eloko mo enveloppe na yo ezali oya komona ndeko oyo Kitoto Kitoto Longanga Anne-Marie azenga pe la problème mutu obengi na numéro oyo 09 98 16 22 57 topé na 09 91 066 99 6 oyo nyonso bakomona ndeko Kitoto Longanga Anne-Marie abenga ba numéro oyo to ayene na sasa tokomo wapi tokobenga bandeko oyo baki de droit to kritika bango na epai bazalaka to okay adresse na bango ezali na commune ya Masina na quartier Mapela avenue Benakwala numéro 32 adresse na bango moko ya famille Longanga Yemba ezali Benakwala numéro 32 quartier Mapela commune ya Masina tozope na sango ya mawa ndeko na biso Amos Lubaki aute kokufela papa na ye papa na biso atikaki biso aute tika biso depuis lobby vers 1h bolanda ndenge nini descente to komo api ezalaki kuna epa na bango C'était à 2h du matin. Et le gros la lobby, on a ma pangole, la suspension, la piste, la serre de papa, alors la Kassamboula. Ils disent que ça fait 12 ans. La communauté n'a pas de la Kassamboula. Mais Azali a une maladie qui a béli bien. Elle a le dimanche, elle a été à quitter la moto, elle a été malade, à côté de la cathédrale, pour tu peux avoir un match à vita. À côté de l'ambiance, tu as un match, et on a servi à l'ENA. Là, on a bimi, la campagne où il y a Tikali, à moi, c'est la Corneille. On a un camarade à Corneille, on a un match à Canada. On a bimi. Là, on a joué à 22h, on a coûté pour les réalités. C'est qu'on a coûté, c'est quoi les réalités? On a pour les réalités. On a dit abimi yemoko akiko somba crédit na ko yemoko ba mina muté yemoko sombi crédit yemoko pa zongi les razongi ba mo pour zongi les pour zongi amos pa ye connaît pas ye ba vandi ba au tradition ba mo ba ko na mama ko na politique kan ka tanda ngapi na utoka mai kwa mai ni kuliza mo pas na utoka mai male mbeti iner leo na sisi kutoka mai amos salali papa vandi connaît pas vandi na dit le pas pour ça il tout comme ndako
cornet le cas dans le téléphone du quoi faire tout là moi moké na kanga ndako pour ça le cas dans kata ndako to ke sika pungi yeye ndako zaka kwa papa ngana koti na ngana ndako na lali après 15 à 10 minutes na bimi libanda papa jola na kiti yao cornet pe asa lali maboka na téléphone après papa koti yego ndala bina da débrancher déjà TV na bien trouver ka cornet na kata ndako ndako zaka papa na to staki pas même 10 à 15 minutes na ka papa bando gonfler la question a compris moi ça na ngisi ati bon là na ngisi na ngisi passe à mi na zo ngisa boye na mo na gonfler on a beaucoup de choses à quand on a bimba on a bengi qu'on est là on ça mot to côté na chambre tout ça dans le prier noki mon ka mo tinga libon to ki hôpital tout ça que zo bimba na zo ganga passe à mi ba voisin pe ba bimi que ça papa la biso mo ba bibi ba mini mais le ko dans zo ba le to blanc to comme le portawa le ka mo sta gangi papa ne que so pa kate ka mutima ero to bimi to keti na hôpital awa na kinbuta to komi kuna ba simba ke ka ba simba ye ka mais déjà ça kufanya wana tangu asali ni wana bomemie ba mimi to comme na kinbuta awa ouais comme na kinbuta balexé l'observation on a vendu bande bon bande za côte na kati na vendu bande ba mite de 4 minutes voisin na bisto yo ayo ko bien mama yo le comme yo zonga ndako pour bana bazali ya na sepele kitinga biso zonga ndako bana kati kala ngana zonga ndako na ko zonga ndako tinga zonga banda kaka o que déjà papa sa kufi ba zonga moyen ba bimisa ye po nzeleza ka moko wana ba on ko siko moyen ba bimisa ye pour ngana monate na vanditi moye ka ba mitiza te ba yeko benga ba voisin mo to zana na quartier ko on est ko benga ba voisin wa bike papa a sa kufi mais presque maman vandi moye to leksa papa zate il faut bolongo a beaucoup de joie il faut bolongo sika wana ba voisin wana ba zinga bike zonga na ndako oya on a ta chaussette ni la maman faut déjà tomber ba 3 heures ni la maman lili comme ça bon to zonga ne tato yenga ba voisin wana papa déjà ça kufa siko ba bimisi siko ko ba na bo ngabana ba voisin to vanja ti to zonga kasi na morgue na hôpital ba voisin ba ozela na rezali to comme ka 5h anga to ma kale ta zo bima voisin ko zo obetla nganda wa dote si tiki papa na morgue aya na signe maladie te eloko te ok abela eloko te yem ka ngwe kasangula ye malemba lena epe basali pa mbes na bana ye mo pe batata na mwana bakomaluka mo bakamera so baosala makeye na bango wana abeli te kaka ndenge ayeki ndenge apikaki bamo mpe na kokufa ntongo na mitani ba 6 lokola aza paster na biso akomute bete na kasangulu bapapa ya kasangulu baye balike morgue bamoni yango bien te badui corps bazotikango sikoyo na morgue ya kasangulu tokotoyo bokore eza na morgue ya kasangulu sikoyo problème eza wana il faut famille na église fo bayokana ndenge bango kosala pour le cas bon ba Congo central tous en mokonzi na biso kuna aza na batadi autobenga ngato solo na ye abi famille so ba sololi comme ça pesa bango suite pour ba ko satira imate famille bendi église bendi te pour biso na communauté bete to yebi to kundaka ba serviteur pour papa lingo déjà en Kinshasa ça dit 12 ans à Kasango l'église na biso bete na Kasango donc pour tirer à qui famille ba yokana pour bazo compromis ndenge nini bakoko kumisa mbe bakunda yango pour bato kasango mpe balela awa mpe na Kinshasa balela ko famille eko se réunir na boloni lelo na eza wana yona pandi wana ndenge nini sisi boza na pembeni famille pe bato ya mbanda pour walole ba kusula pour ça ba bengi kasango ba bengi na district de comme ça, c'est le baron c'est la famille. Les baron sur la bien à pourquoi bah comme à Kasamou, bah bimisa corps Kasamou. Bah tiens encore à Kasamou wana. Si à 15h, 16h, c'est ma baïna de chasse. On va pas Kasamou de bali. Comme ça baïna de chasse.
ezalaka nde bomoni wana tokitaka nde tokitaka ekweli mpe biso tokomi wapi eza mpena sangama bazalaki papa na biso papa moko très gentil azalaki papa nde senga ndobenge papa na ndobenge master parce que ndenge akobenga mpe ndenge akosola na yo donc okomoni papa na sasa omonaki na papa camarade ya confort bosalaka ne mais ntango boosolo osatiki te noke mpe aza papa un pasteur asite Bethel ya Kasangulu asili kotika biso mpe ya son âme papa Amos Lubak soit toujours fort toza derrière yao tokomi wapi tozopesa yo toujours mes condoléances na biso nyonso na famille Lubaki nede uti kopesa no information oyo boyebaka ke lobi mwana mboka Jean-Pierre bakosa bino te lobi mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo aza bele bene mabele na biso ya Kinshasa bino nyonso sika bozali bozala calme ya bino ndeko Eliezer mwana mboka azali malgré moi makelele moi makelele malgré place ezali wana tozo kopesa pe mbote place azali ndeko Eliezer aza toujours na kimia azana ibo uti komona ke azali faute ya suspension moki eza yeni pesa bandeko na biso na mo ba reproche mike mais ba ye ba rappel ndenga ko salela ndeko Eliezer aza na bureau na ye bokoki ko suspendre na Facebook te Facebook ezali ya communication mutu te basuspendera mutu batindelaka mutu document ou bien convocation à l'état na bureau na bien na résidence na ye non na Facebook ya ndeko to memaka un peu professionnalisme na musala yango to kendeka to nde ba amateur moko boye to sape de mikolo to ki debe ezalaki likolo matoko kitisa onde na se bandeko nyonso ya RDC monde boza toujours mitema kale mitema kokita tozopesa bino site ouvert pour la RDC monde site est déjà ouvert au besoin de babenga maman Pauline biso tokokumela bino na site ya RDC monde c'est déjà ouvert c'est déjà opérationnel donc depuis déjà lundi site RDC monde c'est déjà opérationnel au to ngako takata site babenga maman Pauline bobika neto salaka bomona bokota bo vérifier site na bino RDC monde c'est à niveau nini et commune ndenge nini eza ndenge nini bomona bola na bokebi nyonso to pesi nyonso mbote botika mali misike bozali ciao.